Bonjour, bonsoir, la communauté 3 Exa Production TV Mobimba. Merci un intérêt particulier au besoin accordé dans les acteurs de Kinshasa. Pour la Kakibino, qui est au la deuxième partie, la quartier Lubumbashi. Chose promise, chose due. Dans le lot, il quartier Lubumbashi, la deuxième partie, Nango. Tokosangisa pe na ndambu ya quartier ya Sosa oyo bana Sosa omonaki te. Tokotambola na babalabala lokola Mboyo, Yauma, Lukandu, Opala, Banalia, Faradje na Sandoa. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Otombeli bino botali malamu video na biso ya mokola lelo. Awa tobandi na rond-point de force publique. Ndenge boko komona ngo Kabali solo TV za nango radio te. Rond-point de force publique yango wana. Tokoti avenue ya Liboso, ya avenue Momboyo. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe ba vie à kuta dire. Tobandi awa na rond-point force publique. La direction ya Gambela, Tokenango ti avenue direction à Sosa, avenue à Sosa. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. TV za radio te, kaka ndenge tolobaka ngo. Ah, toza na avenue ya Gambela. Na ba vidéo na biso akala. Si vous montrez déjà quartier Lodia, quartier Salongo, quartier Asosa, quartier Lubumbashi, première partie, un quartier Onel, première partie, quartier Katanga, Lelo, Toye, pour tout ça, les bino, quartier Lubumbashi. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Kakane tolobaka TV za radio te. Tokoma kontrahi sans kutala sima o. Yeso yo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu yakala yo. Tobandi avenue ya Liboso, eza avenue Momboyo, après force. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana Momboyo, bo zawapi, Momboyo yango yo. Kenda libanda ya mboka kala, Momboyo na bino botika yango yo.
s'abonner, vous partager, vous liker. Bokota, bokota, bokota. Bana Funa, les autres zones qui sont Funa, plus précisément dans le quartier Lubumbashi, dans la commune de Kasavubu. La commune de Kasavubu est dans le quartier local Lubumbashi, Sosa, Onel Katanga, ancien combattant, Lodja, et puis Salongo. Bokota, bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Tolongwe avenue Momboyo à partir de Gambela. Toujours que nango ti direction à Chaba. Chaba yangoyo. Momboyo na Chaba yangoyo. Après, tokokende na Momboyo vers Asosa. Bokota, bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Momboyo, Chaba yangoyo. Perfectionné, makambo toboya kilobi et comment autoriser puisque comment l'issue me commande en perfectionné makambo toboya kilobi et comment autoriser Bana Momboyo, Momboyo na bino botika kala yangoyo. Kenda libanda mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Si tout jeunesse en élo balingue kaka ki banditisme pe ba vie à kuta dire Bana Momboyo, bokota, bokota. Kabali solo. Momboyo yangoyo. Na quartier Lubumbashi. Momboyo na quartier Lubumbashi yangoyo.
ekomi opesa moto bisango ifo bapesa yo mbongo tokomisi beklise lokola bandepose privio ya biso yango nzambe alobi tozonga na kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi, une sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans kotala nsima o yeso yo yesu zonga na yo oluka babolie ya yesu yakala yo lipambole lipambole. Les retours à la Croisement Momoyo, avenue à Sosa Yangoyo. Côté à Sosa. À gauche, Nabiso, église Les Rochers Frappés. À partir d'Arcan Colombo. Les Rochers Frappés, Yangoana, à gauche, Nabiso. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Ah, tout ça, à Sosa. Totiki à Sosa. Bana ya uma boza wapi. Bokota, vous s'abonner, vous partager. koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bombo ye kala biso bato toikotosa nzambe kala biso bato asumuleleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie. Bandeko balandi ya 3 Exemples Production TV. Lelo tozongi lisusu na quartier Lubumbashi kaka nene tolakaki yango kaka nene tolakaki bino tosalalaki bino quartier Lubumbashi kolongwa Kasavubu avenue Kasavubu ti avenue Gambela. Lelo toye na quartier Lubumbashi kolongwa avenue Gambela ti avenue Asosa. Bana quartier Lubumbashi Bokota Kabali Solo Banza Sango. Partagez lien dans le groupe WhatsApp na bino ya bana KV. Partagez lien. Kabali Solo, yebisa moninga, namoni lupango na bino. Namoni balabala na bino. Namoni quartier na bino na 3 Exemples Production TV. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé ya. Bana ya uma boza wapi.
Bokota, vous s'abonner, vous partager. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso Croisement ya avenue Yaouma na Shaba ya Ngoyo. Yaouma Shaba ya Ngoyo toleki Shaba toyokende vers Gambela. C'est tout jeunesse en élo balinge kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Moni le pango na bino, comme la biso na commentaire, partager, liker, lope au monité benga biso, tokozonga to ya collection yope epa na bino. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Yaouma na bino botika kala yango yo, bokota bosabone, bopartager. Awa tobimi Yaouma na Gambela. Croisement Yaouma Gambela yango yo. Toyebi malamu biso kobanko ye
Topesa komba retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Totiki yauma tozwi sikoyo lukandu. Perfectionné puisque son nom makambo toboya kilobi et comment autoriser puisque comment l'issume comment nango perfectionné puisque son nom makambo toboya kilobi et comment autoriser Kobanda rond-point force ti lukandu toleki déjà avenue Momboyo toleki yauma sikoyo toza na lukandu kasi ntango kaka elevation yeye okoni koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bana lukandu boza wapi kabali solo bana quartier Lubumbashi bo partager bo liker bo commenter. Quartier Lubumbashi na bino yango yo awa tokomi na croisement ya lukandu Shava sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Ipambole.
Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que bokota kabali solo pesa sango na moninga namoni lupango na bino namoni balabala na bino namoni quartier na bino na 3 Exemples Production TV. Merci na communauté 3 Exemples Production TV mobimba. Merci na ba commentaire na bino, merci na ba partage. Vous partagez massivement. Vous partagez à ba groupe WhatsApp à bana lukandu. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole, retournons tous à la parole, c'est Jésus-Christ. Tout dit bote mon massé eveke moko na lobi tozonga na liloba. Merci beaucoup na abonné na biso nyonso, merci na bana lukandu. Tosisi lukandu awa toza na terrain ya Sosa, terrain ya Sosa yango oyo. Obeta bal awa, obetama awa, oyekola box awa, terrain ya Sosa na bino yango oyo. Kembo komona yango. TV eza radio te kabali solo pesa sango na moninga moni terrain ya Sosa na biso isika tobeta bal na bomwana terrain ya Sosa yango oyo makambo toboya kilobi perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé awa toza na terrain ya Sosa totiki lukandu tozozwa sikoyo opala terrain ya Sosa yango oyo tokoti opala tolakisa bino ndenge opala ekoma asphalté. Église Doxa Deo yango oyo Doxa Deo mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge na nyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili bana opala boza wapi opala na bino kotika kala yango oyo
opala na quartier Lubumbashi et comment asphalter botika yango na mabele batiango makadam ndenge tolobaka biso bakino bokota bosabone bopartage bolike. Bana opala boza wapi okenda libanda ya mboka kala oyebi susu ndenge opala ekoma te opala yango oyo de bout en bout opala ekomi asphalté na quartier Lubumbashi. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Opala na bino yango yo bokota bosabone bopartager bolike. Les retours à la parole, c'est tout. Bana opala okenda libanda ya mboka kala opala na bino yango yo. Après force tokoti Momboyo, après Momboyo Yaouma, après Yaouma Lukandu, après Lukandu tozana opala awa tobimi na Shaba, croisement opala Shaba yango yo. Keveza radote kabali solo opala Shaba yango yo. Shaba okenda libanda mboka kala Shaba ekoma asphalté opala pe ekoma asphalté. Koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toiko tosanzame kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi. Bana opala boka lisolo Wazexa Production TV lelo na opala na quartier Lubumbashi. Otala ndenge opala ekoma opala yango yo bokota bosabone bopartager bolike. Omoni quartier na bino te, omoni lupango na bino te, omoni balabala na bino te, komela biso benga biso tokosala yo plaisir. Tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison.
bokota pour s'abonner, pour partager, pour liker, au pala yango yo. Tozo bimana au pala na direction à Gambela. L'issue me commande en perfectionné. Makambo, toboya kilobi. Et qu'on autorise. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge na nyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili direction à Gambela yango yo. Par la direction Gambela yango yo. Koti Gambela tokota avenue Oilandi. Bokota, pour s'abonner, pour partager. Bana banalia. Le retour à la parole. Bokota bana banalia yango yo. Kenda libanda ya mboka kala oyebi susu ndenge banalia ekoma te banalia yango yo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker, banalia yango yo. Bana banalia boza wapi bo se manifester. Le deuxième partie
ya Lubumbashi yango oyo, c'est-à-dire suite et fin. Tobandi à partir à rond-point Force. Tokoti avenue Momboyo, après avenue Momboyo, avenue Yaouma, après Yaouma, Tokoti Lukandu, après Lukandu, Opala sikoyo toza na avenue Banali à Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Vous avez besoin de la au quartier Nabino, benga biso, commenter, joie contact Nabiso, toko kendepe quartier Nabino, bana poto, bana partout, kabali solo, et ça moninga, amona ki pa Nabiso. À 3 Exact Production TV. Perfectionné, makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné, makambo toboya kilobi ekomi autorisé. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta tire terrain ya Sosa eza entre Banalia en Lukandu. Terrain à Sosa yango. Merci parce que vous avez ébélé, vous avez partagé, vous avez s'abonner. Terrain à Sosa yango. Le terrain à Sosa est entre Lukandu et Banalia. Yamonde esali ke avenue Opala et bima à Sosa te. Bokota.
Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Intelligence avec un ennemi. Une sagesse avec un ennemi. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya karayo. Hello, toye kolakisa bino deuxième partie ya quartier Lubumbashi. Quartier Lubumbashi tobandaki déjà. Hello, toye kosilisela bino yango. En face na biso concession armée du salut yango eza na quartier ya Sosa. Ana armée du salut boza wapi? Nanga muna biso marché ya bayaka yango wana. Koti avenue Sandoa. Tokota tunnel po tokota avenue avant Sandoa. Tokota avenue Faradje. Bana Faradje tobosani bino te tokende po tozwa avenue Faradje tokosukisa na avenue Sandoa. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Et que mon qu'on a lobby, tous on a allé le Vérification des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Bana Faradje boza wapi bokota Faradje na bino botika kala yango yo. Okenda libanda ya mboka kala Faradje yango yo. Perfectionné puisque son nom makambo toboya kilobi et comme autorisé puisque comme l'issume comment nango perfectionné makambo toboya kilobi et comme autorisé Faradje na bino botika kala yango yo. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. To bandi nango à partir avenue ya Sosa. To kende nango vers Chaba.
kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire ana Faraje boza wapi kabali solo Faraje na bino yango oyo Faraje awa tobini na Faraje na Shaba direction Shaba yango oyo otoza na croisement ya Faraje Shaba Faraje Shaba yango oyo bana Faraje bokota bosabone bo partager bo liker Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que bana Faraje boza wapi kabali solo Faraje yango oyo banda asosa tozobima nango Gambela masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso batutu ikotosa nzambe kala biso batu asumueleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi posomeme tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye awa tokomi na croisement ya Faraje na Gambela croisement Faraje Gambela yango oyo tozozwa Gambela tokende na avenue Sandoa
perfectionné. Makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya. Merci na communauté 3 Exemples Production TV Mobimba. Merci na abonné na biso na ba non abonné. Yo na no s'abonner te. S'abonner pour manquer ba vidéo na biso te. Pour activer pe cloche ya notification. Lelo tozalaki na quartier Lubumbashi. Tosangisi pe na ndambu ya quartier Asosa. On a bana Asosa oyo bamonaki ba balabala na bango te. Lokola Momboyo, Yauma Lukandu, Opala, Banalia, Fahadie, na Sandoa. Osangisi tronçon ya Asosa na Dambela. Yo omoni lupango na bino te, omoni balabala na bino te. Komela biso, benga biso, tokozonga ya kolakisa bino pe epa na bino. Abana botanga na ekole lembo yango wana. Toleki lembo na Sandoa. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe ba vie à kuta dire. Toujours avancer dans Sandoa vers direction à Chaba. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Awa tokomi na croisement ya avenue Sandoa na direction à Chaba. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Merci na babone na biso nyonso. Merci na bana KV. Merci na bapel na bino. Awa tozo continuer na avenue Sandoa. Bana Sandoa boza wapi? Kabali solo Sandoa na bino yango oyo. Awa toza na quartier Asosa. Sandoa yango oyo okenda libana ya mboka kala. Oyebi lisusu ndenge Sandoa ekoma te.
balingi nzambe te balingi biloko na ye tombalola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenge bandimya lelo balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso bato toikotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi bosanene tokolata mpona nino toyebi mala bokota bosabone bopartage bolike bana sandoa bomona sandoa na bino botika kala okenda libanda mboka kala oyebi lisusu ndenge sandoa ekoma te sandoa en quartier Asosa. Quartier Asosa yango oyo. Tobandi yango à partir ya direction ya Gambela, toleki Shaba, tokende vers Asosa. perfectionné makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé Merci na communauté 3 Exa Production TV Mobimba tobimi sandoa na sosa yango oyo sandoa na sosa tosala quartier ya sosa omona epa na bino te tosala quartier Lubumbashi omona epa na bino te lelo toyaki tolakisa bino mpe babalabala mosusu oyo totambolaki te na ba quartier wana omoni epa na bino komela biso tia na commentaire yo pe omoni te benga biso tokozonga awa tokoti avenue ya Sosa tozozonga nango vers avenue Force omona pe Force na bino botika kala omona ndenge ekoma na droite na biso tripé Kinshasa ya Sosa yango wana tribunal TP Kinshasa ya Sosa yango wana na droite na biso dans quartier ya Sosa tozo avancer sur avenue ya Sosa. Otala kave na bino botika kala yango oyo atoza na avenue ya Sosa terrain ya Sosa yango wana
sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans kotala simao. Yesoyo. Avenue Opala na ngambo na nekonga asphalté te. Un jour tokosali ebino avenue Opala de bout en bout. Kolongwa avenue Sayo ti force publique. Tolakisa bino ndenge misala esalami. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Bana Kave, Kabali Solo, Sando Anabino, Faradje, Banalia, Opala, Lukandu, Yaouma, Momboyo, Nabino, Botika Kala, Moniango na 3 Exa Production TV. Bozalaka ebele oyo bozile réalisateur de Kinshasa sur la chaîne 3 Exa Production TV. Et boza ebele oyo bozo continuer à s'abonner. Merci. Na intérêt oyo bozo accordé na les artères de Kinshasa. Sala bambula na bambula libanda mboka oyebi lisusu ndenge Kinshasa ekoma te, chaîne ya découverte na bisika mosusu oyo boyebi lisusu ndenge ekoma te, biso toza wana po tokende kolakisa bino yango. tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Vidéo na biso mukolo lelo tokosukisela yango na Avenue Force. Avenue Force publique yango yo tolakisa bino ndenge Avenue Force ekoma. Makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi À gauche na biso espace Mugila Gila yango wana, à gauche na biso sur force publique. Abakole ambiance Mugila Gila yango wana, bana cave. Tribunal de grande instance. Bokota. Force publique na bino yango yo.
Kabali solo. C'est ça, ça on a moninga. Moni balabala na biso na 3 exemples production TV. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe bavi à kuta dire. Bozalaki ebele ya kolanda les artères de Kinshasa ya mokolo lelo sur la chaîne 3 exemples production TV. Soki yesu azongi te tokutani na vidéo à sika. Bon début de week-end à tous. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la simao. Yesoyo, Yesu zonganayo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakanayo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Totika